news.com, lelo congolokole news.com ayambi bongo président ya parti ebotami sika parti yango kombo nango y'en a marre et kambami bongo na président Célestin Bioli Kadite yeyo avandi na loboko nanga ya mobali ne tokosola makambo oyo etali politique ya mboka na biso y'en a marre parti rénovateur et bongo na makambo ya sika balobi bango baye na révolution yango na ke kopesa président Célestin ya y'en a marre mbote papa mbote ndeko papa nazana esengo lelo ya koyamba yo na plateau nanga to bete bongo masolo ya politique na lombango na ke kotuna motuna na likambo ya etali kotia mokolo to pe signature oyo zo senga oyo gouvernement ya Rwanda pe ya Uganda ezo senga biso RDC to signé na bongo bayi opposition balobi te e kosale malolenge wana te y'en a marre na ngambo na ya lobiboni. OK, y'en a marre étant que défenseur il y a peuple congolais. Autant que révolutionnaire, to lobby non ensemble, le monde a un vrai opposant parce que makambo ya ba signature ya ba accord, ba signature ya ba accord et salama ya ngo lelo ba retomber zoko ya na population congolaise. Ba signature ba si ba signa ya ngona lelo population congolaise aza victime ya ba guerre ozo kana ba est wana. Ya ngo biso to lobby boye parce que toyebi gouvernement il y a trahison au gouvernement, il y a trahison parce que jusqu'aujourd'hui ils vont continuer à trahir la population congolaise na alors tozoyebisa gouvernement ya trahison oyo donc tozo mettre en garde dans gouvernement ya monsieur Kabila et que ceux qui ba osé lokola baza sous pression il y a communauté internationale baza sous pression il y a Rwanda na Uganda ceux qui ba osé ko signer accord moko songolo na ba rebelle oyo batangisi makile ya population congolaise en tout cas wana et aux la prise en charge il y a mouvement politique y'en a marre donc ba mekate parce que likola ko signer ba accord wana lelo to comme ba victime il y a ba guerre il y a plus de 8 millions de morts alors trop c'est trop Congo et ko continuer karaté ba accord sur ba accord pena batu oyo baza ba anti-valeur bato bazo boma bazo détruire mboka na biso Congo et ko continuer ko collaborer na ba Rwandais to le bien Congo eza pona ba Congolais Rwanda eza pona ba Rwandais. Merci matondi migi mwana mboka Célestin kasi koyoka yo koloba y'en a marre et botami bongo kalate eza parti e sika kasi na moni eza na moto y'en a marre na révolution y'en a marre lobby soko RDC a signé mon coloto, a sali accord, a signé signature wana, y accord à Kampala, y en a marre écouter les mépés kotambola libanda nandela kasi papa nanga, oebisa biso. Lecture nini toli soninyo kota l'arrestation, ya Fidel Babala o lelo azana et bongo pe eloko ninyo ko lisuni lisusu ozotala na position ya parti MLC par rapport ya arrestation ya Fidel Babala bongo na Aimé Kilolo bango nyonso o bakei lelo na CPI ya solo tomoni ete président de la République tope ekolo etiaki pe mokolo to na arrêté wana ete bana mboka bakende bongo na bino y'en a marre bolobi boni. OK ndeko na ngai analyse to luso na biso ya y'en a marre na makambo elekeli honorable Fidel Babala elongo donc lisanga ya bayi ya MLC premièrement eza pasi pona kotala tozana gouvernement yango nazobenga bango gouvernement ya trahison donc ba continuer na yebisa ki bandeko na biso ya MLC avant concertation tolobaki batu nyonso bazokota na concertation ya monsieur Kabila oyo basi ba préparer ki bilia na bango na monsieur Kengo na Obeminako na Kabila ba bongisi bilia na bango na kata chambre ba bimiseli ka bato balia to baki opposant wazo kota na concertation na zo sala acte d'adhésion na majorité présidentielle omoni batu misu basungaka bango te mutu musu soko kutre na pasi tika endengwana bango ba mona yike non esengela ki basunga monsieur Kabila basunga na concertation na ye o ya convoquer ki pe o ye anomaki maintenant lelo moni sort or ceux qui totali même maître Kilolo aza congolais mais aza na nationalité belge yambo na eko kende na CPI akendaki nanu liboso na justice na bango na Belgique akei nanu ko yanola na justice na bango batendre ye bayoki ye na sima nango akei na CPI kasi boni ya biso awa batendre ye te pe na bangonga nini bazweli ye wana eza injustice là na 3h du matin hein? Na 2h du matin eza pe na bangonga o bakanga ka mutu to sala quand même ba responsable yango wana to solo ba
na yebite gouvernement oyo eza wana kaka pona ko livrer ba opposant. Siko quelque part toki koloba te ezalaki bongo na trahison na kati ya bokangemi ya bandeko maître Kilolo na Fidèle Babala. Logiquement parlant ma sœur, parce que tango soki eza bon makambo na bango ya CPI selon ba raison oyo bakangeli bango personnellement nazana ba preuve te na yebite ndenge eza okende, mais lolenge oyo bakendeli nango na kokanga eza lolenge wana te. Gouvernement atie mokoloto na lombangu. Tandis que il y a ba mingi ope bazana ba mandat d'arrêt international ya CPI awa bavanda ka ba balukaka na Kinshasa. Mais comment yande ko yeka ka mbangu mbala moko akei? Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Alors toza protéger même pas dans gouvernement, ya mwana toza na gouvernement moko to ko tsango confiance te. Ah, iyo boyoki bana poto bokolanda biso mokili mobimba papa Célestin lobby toina gouvernement ya trahison. Gouvernement oyo kotia mokolo tombango po bayi baye mboka bana mboka bakende bongo na baba prison bakende na CPI pa lobi amoni CPI yango nde kanga ko be ba opposant kasi mwana mboka papa Célestin yona marre yesika papa boni opo ko kende na makambo mbango boye na ebite soki ozana nani sima na yo to ebite mengana kotambola no elongo suka toko eba kasi papa pona kaka mboke kende liboso tomoni ba structure ebimi ebele côté angambo a fake ba bimisi biloko ebele lisanga e na fake tomoni pe lobby awa o euti koleka biso to kende ki bongo kozala na cérémonie wana tozwa ki invitation tozwa ki mbela to kenda ki na cérémonie epai wapi mwana mboka Martin Fayulu na mwana mboka Vital Kamerhe pona kaka ko sauver Congo basali pe structure mosusu babengi yango kombo sauvons la RDC yango papa y en a marre la RDC et kozala sauver na structure bimisika ya mwana mboka Vital Kamerhe na Martin Fayulu yo olobi nini na likanisi kitoko o bango bazui ya kosala structure makasi sauvons la RDC. OK. Ba structure e botami e belé na Congo mingi baye na kombo ya ba congolais ke baye ko sauver Congo nzoka avant bangonde ba bomaki Congo ango bangonde ba bomaki Congo ango eza na ebele lelo bazo ganga bazana opposition mais soki to zongi muke na sima bangonde bazala à la base ya pasi o ekomeli population congolaise parce que ba tsaka appui to ba betaka tolo na bato o bazala ba anti-valeur ya ona eloko mona ngina ba biso na yana mar nous sommes pas là pour na ba anti-valeur donc mutu nyonso za anti-valeur mutu nyonso za contre congolais mutu nyonso za ozo collaborer na ba rwandais oza toza contre yo donc ceux qui ba koloba sauvons la RDC je sais et je crois mouvement moko oyo eye pona ko sauver Congo ya solo pe ko sauver ba congolais ezali mouvement yana mar parce que ceux qui otali bien na mikanda na biso ezali yana mar na avant yana mar tozana kati wana toktie mouvement de révolution pour la libération et la liberté du Congo. Donc yo sali structure na yo ngala zo bisande ko Martin Fayulu na lobaki yango bon na moi babilembo moke o Martin Fayulu esa sali eyebani ya wana Congo bayimboka bayebi yango nazobeta tolo na yete parce que na yebite ndenge ni azosala parcours na mais asali moi kombo na kati ya opposition potondi mayo za opposant ya solo esengeli o se manifester parce que ezana bato misusu o ndenge tozoyo kaka na masolo ete batinda kinde bango pona koya ko déstabiliser opposition. Alors biso na yana mar nous sommes contre ceux qui na kopesa position na profiter kopesa yango position na biso na yana mar ezanini nous sommes contre le pouvoir en place ainsi que la majorité présidentielle o bakangi Congo en otage. Kabila na bato na bazui Congo en otage. Nous sommes contre. Nous sommes contre l'opposition qui fait l'écho de la majorité. Na moi baza ba opposant et puis na butu bazo kende koliaka mesa moko na bato bazo boma Congo. Nous sommes contre. Alors mutu nyonso azo ya lobi ki aye ko sauver Congo. En tout cas ndeko nanga eza passe. Martin Fayulu za la président parce que ezana bato misusu bazo ko zembela na sima ba ko longola moi ndambo ay pakola myo azala kanango. Parce que ezana bato misusu bazo mibenga ba opposant nanu batambola ta na balabala te. Nanu basala ta manifestation et leur moko ils ont prouvé population congolaise que basaba opposant ezate. Or biso na yana mar tozana ba moyens so avec le temps tokotanga liste ya ba traître pe ya ba faux opposant na kati ya RDC c'est trop congolais c'est alembi na bato ba double face alembi na ba traître alembi na bato ba kozote kamboka. Malamu mingi botondi mingi matondi mingi mwana mboka Célestin na moni o mati pe mingi kasi mokolo yo kozala
prêt pour na kotanga liste bayi opposant opposition o ya pouvoir o balia kasu la coupe du pouvoir zonga awa na kopesa o micro na nga pe okoloba po toloba na biso polele tolobi polele to fingi moto te kasi papa to sola na masolo po na nini bino na yona mar bozo benga libération ya Coutinho une libération masquée. Coutinho ya solo bo kondimate que président de la République na amnistie oyo accordaki ete Coutinho pelelo akozwa bongo liberté na ya kozwa bonsomi et bongo chalupa azape déjà libanda chalupa lelo biso tomoni chalupa za réellement libre bino na yona mar boni boko benga libération ya Coutinho libération masquée. Bon, libération ya Coutinho tozo benga ngo libération masquée. Bon, moi je regrette Congolais yangwana na kati ya mouvement na biso tolingi to benda conscience ya Congolais. Congolais ayemba ka victoire avant guerre te. Congolais tika likamukebwe mutako lekabo abeti maboko. Mutako lekabo abini. Donc Congolais fatika makamba ko binaka ya ko sepela kana likambo na moni na miso te. Bagangia wa Coutinho abimi. Tomoni yango bato bayembi, bato babimi. Coutinho jusqu'aujourd'hui, Coutinho aza kaka na surveillance. Coutinho nanu ba libéré été, aza na centre nganda. Ti lelo aza na 4 docteurs bazaka na prison, dans na centre nganda aza na kaya maladie. Donc Coutinho aza libéré té. Alors pour ndeko Chalupa na ebité ceux qui muta repousser ngana remercier gouvernement pour ba libérer ndeko Chalupa non, ceux qui ba libérer ndeko Chalupa c'est normal ba libérer parce que bakanga pe na mitifité o. Bakanga na mitif a malonga té, baza censé à libérer ye. Parce que loko moko malongo bakangela ceux qui ba lobi ke ndeko Chalupa aza étranger. Tozana ebela ba étranger aw, ba Rwandais ba tondi biso aw. Ba komi ko konza même biso. Donc ba libérer ye po ba mona motif moko bakangela ki été, yango ba libérer ndeko Chalupa. Matondi mingi papa kasi kotala yo beti besete na likambo etali Coutinho Fernando moto na nzambe kasi tomoni pe na libanda te Diomi Ndongala président sali amnistie mais Diomi peut bénéficier na amnistie te Diomi lelo bazo condamner réellement na nini tolo banini likambo yango ya viol ezaki solo te ezaki lokuta pona moni yana mara pe boza pe na basango boza pe na ba information ndeko na ngai zela lobby to lobby kuna okoyoka pe ba bengi ba lobby bakangi président Célestin po a violer Oroyoka yango parce que gouvernement opona ko réduire to pona ko consolider pona ko battre la pouvoir na ye aza prêt à ko sala nyonso lobby na yebision ndeko na ngai to kozala na Kinshasa oyoka bakoloba no omoni ndeko le kaka na ile émission ndeko Célestin ya Yanamar bakangi po a violer o ndeko Célestin bakangi po a yibi nyonso na bakosala ba montage nyonso po kaka bakanga bayi opposition monoko ozolanda donc ndeko na biso Diomi Ndongala jusqu'aujourd'hui en tout cas toyebite parce que ezaka pasi ndeko na ngai donc souci na bango ezali ba opposant ba lobate parce que atanga ndenge nazolo ba boy o amba busende nazokende boy na sima balandi ngai mais eloko ena zo bangisa biso te soki na koza muta kokufa na koza muta liboso te parce que ba émission ne sont les cas ngo ezana na bato bazobenga na téléphone pona ko menacer nga ba menace à mort que yo bulo buso boso bato ko boma na yebisi bango na lobe so kinzamba kana kina kufa na gouvernement baboma ngai pona ba makambo malamu na zolo ba pona Congo na kokufa mais soki kana makiba boma ngai te soki bango bazoya pona ko boma e kozala ke bango bazoya pa boma nga lelo tango bazoya na lopango pa boma nga bakuti bembe yango na pe lali bazolela ngai donc ndeko Coutinho ndeko na biso Diomi Ndongala ndeko na biso Martin Fayulu donc qui pardon ndeko Chalupa donc nyonso wana eza nango ba mascarade eloko moko malonga ezosala mate parce que soki eza ko bimisa wana ngapela ko profiter ko loba il faut ba bimisa pe ndeko na biso edi kapene parce que edi kapene paso kanga makuna avandeli kuna eloko avanda kuna to yeba te ti lelo o makambo ngo pe ezalaka clair te donc babiloko wana ezaka ba mascarade ndeko Coutinho Fernando jusqu'à preuve du contraire azana nuna maboko ya justice ba libérer na noté bandeko na biso ya église ya ndeko Coutinho toza na motema na bino na yebike ndenge nazo ganga boye peut-être na sonyo nazo ganga ba ko bimisa ye lobby mais boyo ka soni te soki ko bimisa bo bimisa ya ta lobby po bo bimisa na noté mais ndenge nazo ganga boye bo bimisa ya ta lobby matondi azwa liberté na ye ya solo matondi mingi ya solo boko mona papa Célestin bongo aza déterminé papa Célestin solo topesa epena nous moi chance topesa yona mar chance tango mosusu ba jeune nde bakoya ko changer histoire mboka toyebite kasi papa Célestin merci mingi matondi mingi pona courage yo zanango po ebele bakoka koloba boete kasi yo koloba okotia vi na yo en danger po ndimi soki liwe tanga makilelo okokende kasi papa lisuni ni lisusu okotala
opération Likofi o bazo éliminer bano banyo kolibiso mingi na koiba pe na kotungisa biso kasi eloko to kama bato mosusu ba ko condamner ba koloba ete sengeli bongo tende kotia suka tondelo na bomo ya moto kasi banana pe batungisi pe biso mingi lisu nini yozo mon opération Likofi pona kolongola bakulu na mboka ezwa bongo kimia. Opération Likofi pona bakuluna, je crois il y a au moins quelques temps dans les cas qui na émission na ganga keza eyenga moko na zaki na ndako na zobonga mapona okende na église ndena mona ki na télévision bakati mama moko mutu na bandal na kokaki te je pleurais même na kenda ki église te pona lelaki koleka na ngana émission bakati mama mutu na bandal avant opération Likofi kolela na yoka ki passe na leka ki na etande OK pona ko dénoncer buso bawana na ganga ki ko ganga na ganga ki esali bango bakota na comité na bango po basala opération Likofi. Donc opération Likofi na bango basali oui toza na posa ya kimia congolais na posa na mboka na yazala à l'aise mais ngana lobaka tangu nyonso bango balingaka mingi ko attaquer ba effet ba bosa na ko attaquer cause. Oui kuluna faut ba meka ko diagnostiquer kuluna euti wapi parce que lelo bazo boma ba kuluna mais source ya kuluna tant que ba attaquer ngona noté lobi kuluna ko reprendre ba yela ka biso opération awa tolérance zéro esuka wapi tolérance opération Likofi lobi aussi là. Alors pour moi, à lire to moyen pour bazo memela yango, eza moyen moko elongo banité. Lokola bazana confiance ya justice na bangote. Justice moko tozana ngo faible, justice moko irresponsable. Kuluna ba police na biso na pesi police na biso lo sako mingi parce que ba bunda katango nyonso. Malgré bazwaka ba ordre mal donné na ba ini ya Congo, mais basala quand même musala. Basala eko kanga ba kuluna. Soki bakangi kuluna, ba memie na acquis de droit, ba kena epa ya ba magistrat Zuka Niaka a libéré Kuluna. Tango bazokanga Kuluna zola kabato balakisa ka bindenge na zozonga boy bokokuta ngai. Lobby Kuluna bimi. Donc ce qui Mese Kabila elongo na gouvernement na ye bakolandela esengeli balandela nanu ba magistrat balandela nanu justice ya solo ya mboka. Toza na justice moko équitable. Alors pona ko bon ba Kuluna, oui, kimia ekota na mboka kasi eza na balolenge oyo pe balandaka. Balobi moto abobi na mopanga esengeli pe akufa na mopanga. Kasi eza na procédure ba kolanda pa boma pe na mopanga. Bazwa bango, batie bango na justice basambisi bango et puis na simana yango soki ba kokatela bango peine de mort, bakateli bango peine de mort. Ceux qui va kuboma bango ba bango mena lolenge wana pété parce que lelo nazo yebisa opération Likofi et kokoma na lobaki yango même na télévision na ba émission leki opération Likofi na bino esuka kaka na bakuluna ekende tina ba opposant parce que opération Likofi lobe koma tina ba opposant effectivement opération Likofi et bandi sécurité et bandi comme insécurité. Je vous assure parce que le babenga kingai ezana ndeko moko bakangie azana boutique na yateka kame bata opération Likofi bakangie balingi babomaye heureusement bata quartier babimaki donc bozwa ba concerné botika ba innocent pe bolandela ngo na source opération ya kuluna ebandaki ndenge nini euti wapi kaka bango moko ba montaki kuluna bazangi moya ko contrôler yango lelo population congolaise nda comme victime pe opération Likofi suka na bakuluna te ekende tina bakuluna en cravate elanda ba bazo oyibaka mbongo l'état comme si congolais ba pauvre et kende tina gouvernement matata poni o lelo ye alobi ba ministre nyoso ba vanda ye moko nda ngola kambongo ye moko ndalia kambongo ye avandi si ba ministre tango gouvernement na bango ebimi na noté mais tika ba ministre ba sala parce que o isa ko pénaliser papa kasi ba ministre ba ko expédier ba affaire courante te yenda tika liwana pona courante quand soki ba si ba nommé ba o ya sika ba nommé le temps ba ko sala remise et reprise ne ba ko traiter ba faire courante maintenant nous ba nommé te pe bango moko de ba utaki na concertation jusqu'aujourd'hui bazo ba te nani nde ba ko tia ministre mbutu ekoti na kati na bango alors bazo ba te gouvernement ko bima wapi et ok na gauche mutu ba meka ko sunga bango pese bango espoir na concertation ye wana MLC ba trahir bango MLC siko na ministre abandi ko bendana donc gouvernement yango bazo ba te ba ko jwa nani ba ko tia nani donc ngana zo bisa même bande ko ya opposition botika Monsieur Kabila akende na mandat na yeti na suka mais le 19 décembre 2016 à minuit, M. Kabila doit rendre le tablier. Yo boyo kibongo papa Célestin Bioli pardon alobi esengeli totika mokonzi mboka kende bongo na mandat na ekino le 19
2016 décembre atikande tablier kasi papa eza pasi koboma bakulu na o biso bato mosusu pe to sepeli to bite bano batungisaki yo lobi bakende na source kasi source yango ata po tindi na justice toyebi ekoma corruptible bakozwa avocat bakopesa kanyaka bana na bazozonga kana nzela bakopesa biso pasi papa motuna ya suka poto kabwana ngana yo na pesi yo na nous félicitations pour na courage na yo en tout cas bana poto y en a marre ya solo na mona kai mokolo moko lelo to vandi na e na ndimi ete baza engagé na ndimi ete espoir eza na ndimi ete mopepe asika na ndimi ete changement na ba jeune oyo na président Célestin eza possible kasi président Célestin motuna ya suka to beti maboko ba FARDC balongi ba FARDC na biso balongi bitumba papa kasi 10 ans bakokaki te kaka victoire bembala moko boya solo tondimi kasi totuna pe y en a marre lecture nini azosala na victoire wana po totuna motuna moto abeta yo te 10 ans yo kende kolonga e kaka na une semaine kaka be concertation esili paf ba FARDC kuna balongi est comme libéré yo sali lecture nini pe lisusu analyse nini ko sala na tournée ya président de la République Joseph Kabila akosala na est ponga to kabwana na yo mituna mibale ya suka papa. OK mama na ngai na sepeli mingi pona motuna na yo ya yambo na lengi na corriger mo moketa ngolobi ya na mar mo pepe ya sika faut ko préciser malamu parce que za na mo pepe musu ezalaka ya sika mais za mo pepe ya sika te biso toza mo pepe o ya sika wana te biso toza mouvement ya révolution parce que mon peuple asika moko ezalaka mais eza mon peuple asika ya solo te biso eza mouvement ya révolution nous voulons que la population congolaise a mise en charge mikolo to le kana meka ko pesa tango bango bazoyemba victoire ya FARDC to monaki ba mama ba marchaki ya ba yembi victoire ya FARDC na kamwe kutu bazokoma même na ba papa bazobenga FARDC eloko ya makasi non wana eza ko sakana ba soda na biso comment ba ko benga bango ba chose baza ba chose te bokomi FARDC eloko ya sika eloko makasi FARDC aza eloko te wana batape à côté FARDC na biso na pesi yango longoni ape na pesaka yango longoni na lobaka yango tangu nyonso toza na armée moko fort o bazalaka prêt à ko défendre intégrité territoriale mais mala neke tangu nyonso bazwa bibotu tangu nyonso plus de 8 millions de morts to kufi pona Rwanda na Uganda bazalaki wa FARDC na biso bazalaki tangu nyonso na bitumba mais problème na biso eza nini na armée na biso lelo biso na yana ma tango tozo longola monsieur Kabila le 19 décembre tango biso tozo ya tokobanda lia yambo ko bongisa na kati ya armée na biso ko longola ba traître nyonso batela biso ya ba Rwandais na kati ya armée otango nyonso armée na biso bazo bunda bitumba litoyi mutu moko lobaka na bango c'est le fait ndeko na biso mbuza mabe banda ko beta ba Rwandais awa pam a komiti na frontière alinga kota na Rwanda ba biso keba zonga batinde na bakongo lelo tozana mbuza mabe aza wapi yo donc armée na biso bazalaka fort mais malheureusement ezana ba tricage le kakanakati wana alors tournée ya monsieur Kabila na est non écoute tangu mulai oyo guerre ezui plus de 15 ans oto nyoko mi bato bazokufa plus de 8 millions de morts na tikala ko mona ta awate ngai saka nga pasi bandeko bazokufa na est mais na Congo wa ba fête zo salama bato bazokota ba boîte bato bazokende ko sepelaka tandis que bandeko bazokufa mais lelo tangu soki na zongi moke na sima discours ya monsieur Kabila na 2006 alobaka ete soki bo voter ngai bandeko ya est na kotia kimia na est le contraire tangu ba voter nde ba komi kokufa liso e bakisa misu nombre ya kokufa siko lelo ya monike lokola bato basi bakufi aluki moyen ya ko se racheter wana ezate pona ke ngopesa message azande ko se racheter ata liso ndira za malamu nzoka ezande ngwana te alors totika mascarade ngana lobi boy batika koyemba nanu victoire ya FARDC sikoyo toyemba yango te parce que babomaka nzete na étape te babomaka nzete na mosisa soki bokati étape moko na nzete nde bandi ko beta maboko victoire et bongo ebele ya ba troupe oto za nango bake wapi po toyemba victoire tango ndeko Kimbuta a organisé marche na ye awa ya kopesa toujours le sako na ba FARDC ngana vanda ki na réfléchir nazoki 3 jours ya réflexion na bité au lieu to pesa félicitations na FARDC au lieu to pesa félicitations na FARDC casse sengé na biso to mettre en garde Rwanda parce que tout le monde partout dans le monde sait que nous sommes agressés par le Rwanda car biso mona Kinshasa to yeba ngote
Bino monde boka kolobango tete bolobaka les forces les ennemis de la paix bino bosi bolobaka boza agressé na Rwanda bino ba politiciens ngo kaka nde les ennemis de la paix. Ma chère, faut être clair. Ndeko Lambert Menda le cas plusieurs reprises nia même Bosco Tanganda le biaza congolais. Le longa ce qui ndeko Lambert Menda zo le kana zo contredire ce qui le longa ko beta c'était que toza agressé na ba Rwandais à le cas plusieurs congolais ne savait bien ka wangana que toza agressé te a wangana que ba Rwandais bazo ko agressé bisoté. Il y a solo le ligne ba congolais to mis en charge to mettre en garde Rwanda na Uganda soki ndenge bango ba MBP to lingi paix durable to lingi paix ya lundi to MBP après quelque temps ezongi to lingi paix ya solo etikala donc soki paix soki kaka guerre wana ezongi na ndambo wana biso toko kende ko buka ambassade ya Rwanda toko kata relation wana diplomatique na ambassade ya Rwanda parce que na poto Kagame ni atakate soka ke kuna bana poto bazoko beta ye. Mais awa na Congo Kagame ko yawa na tongwa mele ata masanga na ye akoti na boîte na Congo azongi na Rwanda ke olala na cinquantenaire ayaka alokwa mokonzi moi si na bango ya affaires étrangères ayaka ana ba sengle na francophonie lokwa biso ba mama na biso Congo ba ibola ta ba sengle te ayako la biso nzoto na ye pour la taka ba sengle na francophonie ministre nani président na bango ya Sénat ayaka akena Sénat oyo ba irresponsable ba beteli maboko a corriger même bango ba beteli maboko ba kemela ba champagne non Congo ezali poubelle te. Ba Congolais bazali ba nyamate Rwanda na ba Rwandais Congo na ba Congolais malamu mingi bandeko bomoni papa pesi penza papa penza lobby bato kutu ba komo déranger biso toza libanda bato ba ko betela maboko pona makanisi na kitoko kasi na rappeler bino eza y en a marre et la kisini ni bino mo bo comprendre y en a marre ba komi na suka parti politique oyo balobi bango ba telemi ba ye na révolution eza vent na bango ba ye na révolution ba ko telema pona ko sauver Congo ba ko telemela Rwanda baza prêt ya ko bimana nzela baza prêt ya ko sala ba marche baza prêt ya ko buka ambassade même ya Rwanda pona ko kata relation wana papa Célestin azaki ne sengwa ko yamba yo bana poto ba ko tala yo partout dans le monde na nzela ya Congo Lokole News message nini ya suka ozana ngo ponga na otoka bwana na mokolo ya lelo kasi toko kutana na ba numéro mosusu toko beta sete ka ande bana poto bolinga kanga na ko beta sete po mboka na biso ezwa bonsomi papa maloba ya suka. Merci na ba Congolais o ba komi ko comprendre lelo. Merci na ba Congolais o bazali suna confiance ya ba faux opposants o ba kosi biso ba ko raconter le mela Kabila te. Merci na ba Congolais oyo baza prêt à combattre la intégrité territoriale to battre la monele ya mboka na biso. Merci na ba Congolais oyo ba comprendre que bazalaka à l'aise na mboka na yo. Na mboka na biso to koza la banyamate to za ba esclave te même ya bandingari ba libanio ba tondisi ba maison na bango to lobaki yango na biso na mouvement na biso ba mekate parce que to ko attaquer même ba o nyonso bazo maltraiter ba Congolais donc tozo benga ba Congolais ba ya ko s'adhérer na mouvement oyo yana marre mouvement yana marre so balingi ba atteindre biso dans ce premier temps ba ye bango bien que toza mouvement ya révolution toza eza facilité toza connaître déjà ba menace moko grave. Donc ceux qui sont tambola na nzela po to sa ba Congolais to lobi ke ceux qui Kabila ko iko boma biso te to iko kufa pata na liwa na malade tango bango bazoya pa boma na ndako ba ko tutanga pe na mutu kana kufi dans liwa ba betela nga lisolo na ngote donc na ko kufa po naza mutu naza humain mais po na mboka nanga je suis prêt ya ko défendre mboka nanga oya sana posa ko contacter biso nanu dans ce premier temps abenga biso na numéro yo to ko indiquer parce que tous les communes ya Kinshasa awa ezana ba base na biso déjà bande ko baza bazo sala musala na C pe na ba Congo déjà to na uta ko planter base mususu kuna pe na Kisangani donc bientôt là nous okende Goma pour na ko planter le susu base mususu kuna na Goma malgré tikali nango polele mais to ko planter base kuna nde penza de to ko meka suko bunda makasi donc mutu azana posa ko contacter biso abenga biso na numéro yo 039 13 85 35 039 13 85 35 benga okozwa ngamoko président Sele na koyamba yo tokosolola pe na ko indiquer yo na esika oyo cellule na biso ezali po to banda kosala échange ya masolo pe to bandenge nini tokotambola elingi eloba pour population et soutenir idée ya papa Célestin président et y en a marre yango bolanda réaction population ndenge ezoloba tutaninga na papa Célestin na sima ya maloba ya population d'être souci émission na
La mission pour moi, ça la bien. Faut pas tout bimaka basa la misala to mona. Et là tout le monde a changement izoya moki mobimba. Faut tout le monde a rappelé maka. Kimeza la sala na kimye ko. Shilo do senga. Espère la papa c'est resté maka mozo lo ba. Sala ma. Alors ba ko sala ya sala ba pe mona jeune. Donc ma comme ma jeune bomanate kala ne bato boma bato ça se passe pour ça biso passe pour na la télévision nationale na France et ça la raté c'est boma ba et ça propriété to boya ko boma to lia tout ça la nyonso to te kambo kambo ko boma ya foko donc et ça biso ma passe muta qui fait akufi donc c'est pas pour papa c'est les stands de famille na émission boya boyo kakae ya sanité boyo kana mose azotele la Rwanda ya zotele la Rwanda donc politique ya partout ya match ya commander à biso au moto wa Rwanda ako ça la congolais tout Rwanda vraiment esprit beaucoup faté ata ba bonu esprit wana etikala isikala na mokolo mbatika ya moti ekozalaka kaka question d'actualité et ambaki mwana mboka Célestin Bioli Kadité président ya parti politique y en a marre ya solo bolandi ai mobali alobi na kobanga te azipi maloba te achema ina monokote alobi oya kokanisa pona mboka na biso e kangola ma ezwa bonsomi. Merci mingi na Marianne Mafolo oya zui ba image oyo, merci na Patrick Sala oya commenter ba image oyo, merci na boutique Musée de beauté na Canada oyo ezotine de la maman Gidil pe moi et lamba pour maman Gidil passe à la malamu. Merci na bande konyo so ba entoura kibiso. Merci papa Célestin na ndengo ndima ki invitation nanga na kutani na yo mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino. Merci beaucoup.